na ye kopesa mbongo Fafa na maboko ya mutute na maboko ya Moindo. C'est mbongo Fafa nde boyokana na edi. Moindo akamati mbongo lokola zaki na moba se ya émotion akamati mbongo apesi ndeko na ye ya mwasi. Nga naza présent apesi ndeko na ye ya mwasi. Na bokotala ba émission mbongo ya Fafa repesa mate biso moto pesa ngo nazo ko akiza mutute nazo loba kaka. Ok. Bato oyo bazolo ba wana bazo ka déjà ba réponse. Pasteur Carlos na yebi que malgré ba prière osala kapenza branché pe na marambango. Je crois bien que ba photo, ba miniature, ba vidéo, ba lien, ba tu me soupes ainsi ba katela ki ba fasile ba tindaki. Ata yo talité bana mo ki otala. Famille otala. Mais tout ki boy. Pasteur Carlos aleki mbongo nazo zongela nazo se justifier te mais nazo ko expliquer parce que bande ko pe o bazaki na comité bazala pe na kimia bien que la tête était Carlos Massamba. Ça pour laquelle yana ba mama memba ikia yana ba ah wa ko bandana na groupe yanga mo groupe Karmasi ah ezayi lupango na bango. Miss Girl na moi la moyenne le temps ko fi première réunion je t'aime à Yebisié. ABC non, tous en réunion, wana vanga na ya, tous en réunion, mais la réunion tous a élaboré même toi, Tomonio Rosa les devant, Isali, président Carlos Massamba. Sur place, Miss Gela au talent, je t'aime au talent. Miss Gela ABC, je t'aime. Bobengi siye li susu pona nini? Pas ni bobengi siye donc et celle ko la abudenga. Les pamboli oyo bozaye na ngoposa, kande boniati mabelo nzamba pesa bila nene. Parce que vous êtes cameraman, réalisateur à Makasi. Et là, on a eu ça, nous avons salo bolam. Tout ça 2024, 2025, au mon apoto. 2025, nous avons mon sopoto. Image au bombangobi. Bah groupe ça type na groupe donc ça chaud. Chaud. Bah ba kinga kité. Parce que bon la biso, il faut bazoka ba biso na milai. Parce que on bisa milai za problème te. Ko mo se bosili si Moindo bokopé ça y est nini. Ndé barate na peut na la to sambela mais le monde dit awa. Bato ba gens nyonso. Bato moni bato ba des fois ba lesbiennes, banane tout ça, ba do sambela ba couple. Miss Girls koyo na likanisi na ye ke pa Carlos azalaka muto afande. Or nazo bisa ba artiste comédien bo continue musala na kati Angola. Pa Carlos azalaka mutu ya mutu te. Afande bazali bana oyo ba wuti pa nanga. Ba wuti na groupe nanga groupe Karmasi. Bo baza bana nanga. Kuna kanisi boye botu na ndeni ni ba campagne ezalaka ndenge nini ba délivrance ezalaka boye ninde makamba so pene zaki wana tongato benga pasteur na so wana mafuta na église va bien na église Miss Girl George Shimba azalaka bongo pe secrétaire na association na bino soki voilà wana soki otuna question wana na vous préférez na parenthèse azombo wana otikala to ndengeni Moindo abenga nga na telefone tango ba agité pour Moindo batu mingi naoki musuba kondana Moindo boko kondane pena Moindo penza te ezana bato ba agita ki Moindo comment nzamba limbisa bino ya munene. C'est la différence qui c'est la différence qui monte médiatique. J'ai mis dans la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. J'ai mis dans Banangola, j'ai mis dans le TV. Kenya Bosso, avancez. J'ai mis dans le TV et il y a un kamakambakitok. Il y a un makambu yamalonga. Ba comédie nyonso bino bulukaka. Ba oyi babunga kal. Bazali awone kat. Ba musique nyonso bulukaka. Oyi babunga kal. Bazali awone kat. Nyonso tuto sala awa. Is a super canon. Is a super barbara. Is a pusara makitoko makasi bande kunangai. Baba de yonjinga.
Udo sala musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout kende liboso. Allez-go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko. Ils ont Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujawan. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Mon tête s'abonner à Gemidor TV. Pour mieux s'informer, lisser des couverts. Abonnez-vous massivement à Gemidor TV. Yo mwasi kitoko boye vraiment olandaka kaka bachaîne akala mais Gemidor ese ya te Valérie Lusando na Suisse Alain Chamuna Demotikile na kati ya Suisse Deo Mopata Maroyo balobaka ke barezo sociaux ezo bebi sabato kobatala kabachana. Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je crois que vous remarquez tout ça, le rôle à l'antella, tout ça, l'Ibanda, tout ça, vous faites la pété, tout ça, vous les mains. Je crois que vous avez vu comment est-ce que vous quittez le transport, la carte ici, et ça n'habite mon corps. Bon, mais tout la question, tout ça, la ligne et tout ça là, tout ça, pendant la montagne, il y a Benfica. Je crois, bateau nyonso, baleka na Angola, bateau nyonso bazaka na Angola, bateau bavanda na Luanda, ba yebi montagne ya Benfica. Montagne ya Benfica, eza place oyo, na basala ya Nzambe, na biso bana na Nzambe, toyaka ko se concentrer, toyaka ko sola na Nzambe, na ndenge moko ya calme par rapport ya ba problème oyo za nango. Alors, vous allez nous poser des questions. Hein? Est-ce que Gemidor est au sein de la prière par rapport à la chaîne Bisso et au sein de la poste de Yonzinga par rapport à la chaîne. En tout cas, nous sommes ici. Hein, que mon frère Basala Nzambe, Sarana Bona Mboka Oyo, mon frère Basala Nzambe Oyo, Basala Rapé, l'association ou soit Basala Rapé parmi les artistes de Bisso. Donc, je crois que vous avez tellement suivi des émissions. Vous avez mingi, vous avez photo partout. En tout cas, tout y awa pour tout y bi rendez-vous moko o azara nango nangomba o ezara bon jeudi. Nous sommes bel et bien les jeudi. Tout y bena awa kolukaye. Il s'agit du pasteur Carlos Massamba. Tout y bena kolukaye parce que tout y bi programme mona jeudi bandakal. Le long de tout y bu na benga génie parti nous bato bena tongo je crois besoin mona. On a tout nous souffrir déjà mon mali mais choses zate musale beni bongo. Tout y kolukaye total apena ba kwenyo so bizito yebi kota sambela. Est-ce que tu okutaye point d'interrogation. So peut to kutiete. Pour foutre à transport, tu zonga, tu dis la bokasi à boss de Yonzinga à partir de ce péché moté, Gemidor tu les la marambouana été. Donc tout ça, tu risqué. Tu quittes awa, tu matin en ngomba, tu le kabongo pasteur Carlos Massamba, tu me go solana parce que comme on a de tout le baraba, mais que sujar on a mambe belé, bon, tu le baro sujar hein, donc ça entre guillemets, tu veux maramoso penda sala ga on to sala ya ngote, ya ngoto yé, ce qui on permet que biso de koutani ato solo là, expliquer biso marambouana ça vrai ou pas? Bon, en tout cas, restez toujours connectés à Gemidor TV. Naboka, c'est ingénieur pratique de l'Umaninaman au Guinée de Tambonaye. Son abisso benato poussana, tu remarques un abisso déjà pour tout Tambolato, qui est le pasteur Carlos Massamba. Ce qui nous permet de tout coutailler, ce n'est pas d'autre samedi là. Tu ressens un ranzame pour l'Imbis, en tout cas, après ça, quelques minutes, tu sur la naïe, pour te la vérité, qui livrait. En tout cas, nous sommes ici, hein, Naboka, c'est ingénieur pratique de l'Umaninaman. En tout cas, restez toujours connectés. Merci. Kobatala kabashana mabe, bashana mafinga ya bochomba ngomba ya ngana sabona, nangana Gemidor TV, c'est là où papa, maman et les enfants. British Bamuseke. Kolanda Gemidor, sans inquiétude Omaro. Myriam Coiffire, de la chanteuse Sokana chérie, Aboya Bindonga na Leli Afin de Madoda, celle contre tous. Oh moni onaye, mokanisaki ekosimba tenzoka, esimba deja kala. Depuis l'éternité, Nzambe abongisa nyonso mpe apambola. James Tambo, Papa Nagael. Pido, motema ya Angelo, bana Paris. Oh, de ontingae, yangonga
nanga longola kayo mama bitanzinga mama Jemi Doré Patrick Dinamao Moulumba les pros Serge Boana Solution Bidikos Méchant Maison d'habillement soki moningi boye banga Charlie Lugoulou Francesco asali motasilisa tembelaka ta Suisse mama Tani maneka na Suisse etondo lumbuta na mini Ovike mbala mwana Paris oh Elimbisi na Paris Jérôme Diamele mwana Paris oh Juve Kinteba Belinda chante Juventinga ingénieur na internet nanga nasalelaka chaîne mosusu te kaka non, tu es bien au prier, tu as la vie sopée, mais le pena tu es au prier, le tu es parce que tu es bien rendez-vous à jeudi. Oh, déjà, tu as un accal. Chaque jeudi, à la rare. Tellement que tu as Lucayo, tu as bien un numéro sur les catés, tu as mon analité, tu as les galandas, tu as au thé, il y a un autre bac qui est, tu as les lots, tu risques caca. Tu risques pas de te mettre ton coup, tu as au thé. Mais tu as les lots, tu as le coup, tu as la ngomba awa. Donc, tu as un poli, tu as balu qui pena na ingénieur Moulumba, tu as mon gâté. Moulumba bosebe pa. C'est que ça va okuta na prier na na katate vraiment. Tu auras tout patienter. Attention aussi à 17h, 18h, tu auras tout c'est la rare. Mais vite, je pense que peut-être dans quelques minutes, tout sur la maman Ramon, ils arrivent maintenant sur. Pas dans la terre pour problème. Ils sont montagne zakana kit na biso zakana misi sabanzete. Ah bah visa moi hein tout ça. Ngaza na mo mbali na tambula na liputete. OK. So ende na yena équipe ndenge za boye ba rejoindre nga na 12h. OK. Wana nde non problème ça que je n'ai pas tout le monde le roi photo sur na papa Carlos Massamba tu éviter sur les amis tout vendre tout téléma et ça dépend quand ndenge o to roki ko mona aux amis pour tout sur là quoi. Hein tu go vendre tout comme tout télémi. Vous avez au téléma. Pasteur Carlos bonne santé. Grâce à Nzambe. Ndeko mona boye. Kimia pena libotanyo sont bien ya makasi. Nzambe longo kimia zalaka. Mais après ce qui pasteur Carlos on dit aux unida ana bomba parce que la façon dont on commet tellement invisible na habité national bandeko bolanda biso ebile baza surpris hein pour bazolu ko pena na Luanda zo mona na tete ebité so comme les avions ou comment. Bon, eza kozonda kwa te. Eza kozonda kwa te. Nga na sala système moko banda fin 2001, dona tsaka début ya 2022. OK. Banda début ya 2022, tant na moni pena na tikano Angola. Ya na mona qu'il faut na discipline vinanga. Alors pour na discipline ngo bien, il faut na lukaka kozala tanyo sur na contact na Nzambe. Ya on a préféré chaque jeudi oyo na bandi yango depuis 2001. OK. Wana tozaki na montagne penza yango kuna. Asika ingénieur pas de baola. OK. Donc montagne to banda oya yango wana. Tant ba kangi kuna nde to komi koto oyo. Donc chaque jeudi lobana zalate. So pena na zali chaque jeudi na zalana alors pour na ba téléphone et tout ça nga monde na préféré. Mais c'est ça mais est-ce que par rapport non il y a jeudi que biso to yeka ka beto risqué hein. La musique ingénieur Patrick nous maton on a en tout cas façon makambo ezokende façon combat pasteur Carlos ezotangama pasteur Olo Belo utamona na été il faut to keninga na ebi programme on a jeudi na pesi maman Gazimbo na ebi que na période moko boye pe kwanda ko ya prière awa ezala toujours jeudi raison pour laquelle on dit jeudi na ba maman memba ikia na ya na ba awa kobanda na groupe yanga mo groupe Karmasi awa ezali lupango na bango ya pobiso na mukili nduzala na Nzambe ya solo ubie zala na kisi na satana pour long ya Nzambe ya sebo ya diable nduzala na Nzamba solo ubie zala na diable siko ngai na puna kozala na Nzambe ya solo alors kozala na Nzamba solo Nzamba wana baluka kaye ba sacrifice tout donc groupe nanga za yo rose ateli komoko kota Satan comment koto donc faut se positionner soko sali système le kolomo kota Satan le kolomo kota yo moko
ozomini okola pamba po epa nzambe ayebaka na mitema oya biso nzambe ayebi oyo aza yanga oyo aza yanga te donc so yo moko ndo ozosala moko kote nzambe moko kote satana donc yo ndo ozokanisa oza moko kote nzambe moko kote diable diable ayebi mpenza ozalaka yanga ozalaka ya nzambe te nzambe pa ayebi oza yanga te. C'est ça. Mais avant tout côté man a buté même awa oui c'est que tout le transport tout y a na Benfica on a rappelé tout ça bon na montagne à Benfica rapena na ngomba Benfica awa ni bon monika tout petit bon le pasteur Carlos Masamba azo méditer donc on a sûr que ala ba programme prière na lobby a ozela ba niro so azoya ba rapena na programme prière pasteur mais détouré awa tout moni penda monde des awa na sûr. Ce n'est pas tout le monde qui a la image. Est-ce que dans mon cours, on peut se secret en Ngomba et Zarani, on peut s'embêter dans la montagne. Et Zarani a utilité ma casse par rapport à l'état de l'église, on s'embêter, tout ce qu'on met dans la chambre, on s'embêter. Mais qu'est-ce que vous expliquez sur ce qu'en Ngomba Zarani? Nalingaka koyebi sabato boy. Montagne au biso toyaka. Ezala au biso toza na Luanda na Luanda toza na montagne ya Benfica, toza na montagne ya Kakwako. Eza mibale mais na Congo na Kinshasa nde na yoka ka malgré na yebi yango te ba mangengenge luzizila ezala ke belé o bato wa c'est pas dit que non nzambe afanda kaka na ngomba te na mafanda na motema na ngomba toyaka ko sambela pona concentration omoni ndako eza na ba distraction église ba prière église moi ba lo yenge wana okosa na ba sujet personnel na yo okoka prier ngo bien te maintenant si bino mo boye bomona ke batu mususu azwi kwe na ye lo azo sambela na kimia nyoso o senti pena azo kota na contact na nzambe voilà donc ezana ngote ke nzamba vanda ka nzamba lala ka te eza place ya ko se concentrer malamu pona osambela na kimia. Merci pour tout ce qui ça. Na ngomba oya fatu lo bila mamutu yake. Mais na kutambola biso na je n'ai pas que mulumba montu tout monde ala ngomba. Mais ndai bagate na pede na lala atu yo sambela mais le monde ndi awa. Bato ba gens nyonso. Tout monde bato ba des fois ba lesbiennes, banani tout ça, ba do sambela ba couple. Ya basi na basi ba do sambela. Yimo pena so tali bango bomo na mangina oyo de bazabu basi na basi baza mwasa mbana. Est-ce que bato bongo baiko sambela na ngomba rien na bango pa nzambe e komaka uso rien na bango isuka kana nzela yeta ke pasteur mega piko expliquer biso. Merci ceux qui ndenge bayaka parce que ceux na lobi na mona bango te wana na kosi na montagne oui race nyonso na montagne penza bayaka mais nako profiter ndé parce que c'est la première fois makamba boye na mona na montagne chaîne landinga na profiter na ebisa bango avant ya koya koluka kokota contact na nzambe il faut na nous préparer motema o motema ba préparer kango il faut okima na mabe alors monde déjà ya lesbiennes eza monde moko ya salité na miso nzambe nzamba linga ngote donc omi bimisi na monde wana ozongi mwasi ndenge nzamba saila yo sima oyeko luka nzambe. Même Jésus alobaki soko lingo pesa offrande ezala mbongo lingo pesa elamba lingo pesa sapato oyo nyoso babengi offrande tango lingo ofripa nzambe Yesu alobi soki ka okanisi oza likambo na moninga tika no offrande na yo kende ko arranger na moninga simoye ko offrir. Jésus atangi mutu ime bongo siko oza na problème na nzambe oyaka na salitango oye na couple na yo oye ko sambela po boluka nini botika no viwana sima boya oluka nzambe nzamba za nzamba mawabwaka moto aluka kaiti mais motema no soki otiki mabe na sincérité nzamba oyamba yo et puis ya obenga ma papa yo kobenga ma mwana. Voilà, je crois le message est passé hein. En tout cas bino bato bozamona ba vie bongo boyo kininge pasteur Carlos alobi hein nzamba za nzamba mawa il suffit kaka o reconnaître mabe na yo osenga bolimbisi o miso kwamba ozonga peto et puis osambono ezonga pa nzambe. Pasteur Carlos vous en programme kala kaka en tout cas biso to ko ya te déranger programme ça qui nango la musala ya nzambe eza la pe bien de nzamba au côté biso bien de pour ni sikazali mieux photo solo la tutika yo pe osala tana yo pinda na lo samboza nango. Pasteur Carlos eloko mi biso pinza awa ya motuya
Isa Marambo tout le monde a l'élo sur internet. En tout cas, Pasteur Carlos n'a dit que malgré ma prière, aux ala kapenza branché pe na Marambo. Je crois bien que ma photo, ma miniature, ma vidéo, ma lien, tu me soupes ainsi, ma katela qui va faciliter ma tindaki. Atayo totalité bana ba otala. Famille otala. Mais tout qui boy. Pasteur Carlos Alegi Mbongo. Pasteur Carlos asala ki boy. Pasteur Carlos comment profiter sur le théâtre, ba kofi na Angola. Pasteur Carlos azwa kambongo wana. Donc, je suis un pasteur qui a aussi sangisa. Le but est que pasteur a tiré moi na ce qui voit puis moi na kinaki boy na mon matanga. Mais ce que depuis ma maman l'équipe, ça fait presque un mois tu vas deux mois boy. Pasteur Carlos ni a ni o donc kaki pa ka kokolo. Oui le baba musicien. Tu évite au côté na université Kabila ya Kara ozolo belo oti. Pendant que combo na yo za sali. Hein, tout le monde dit que tu veux faire na marambo na été. Même si Bissop est dans Gémidor, en tout cas, ma campagne, tu as sur le je crois, boss de Yonzinga Ayebi, mais tu es Lukayo quand même parce que la personnalité passe au Marangote. Mon tout soit à sali, à sali. Surtout au pasteur Rolo Belo, parce que ça concerne Mambosa là qui, et le béni mené Bissop, ah ouais, tu n'es qu'à sur l'ango pena, Zambé, au permettre Bissop pena, tout ça, moi, quelques minutes sur l'ango, pour tout tirer au Sambelana. Et l'on est les gars qui, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Na makambo oto zoyoka pasteur asali boye pasteur asali boye yango moni alimwe soni leki awo tamba sona Luanda te awo miko bata mana ngomba vraiment kuna kanisi boye botuna ndeni ni ba campagne ezalaka ndenge nini ba délivrance ezalaka boye ndenge makambo so peneza yi wana tonga to benga pasteur na so wana mafoto bana na église to bana na église ko so lo plein ya calme tête reposée donc il bina mamba on capoto so kaka juste réaction na yo au silence les qui trop vraiment comme c'est une question na doit répondre parce que ngai zapo message na ngapenzate ngapena kolokara donc nzamba idanga kote wana pona nini nazalaka na kara makasi nalingaka te elo moko basalir yo salite alesema ndo kende ko se justifier nani yebiso yo soki o se justifier nde justification no ekota na mitema ya bato convaincre bato ya ongasko na tikaka justification bien panzambe voilà nasala ndeni nazalaka te lokola mutazolo balikambo yo na salite na lata na motema na ye na bandiko lakele mabe ngazalaka ndenge wana te donc nga pena nazalaka na ye ko continuer vie na ngai na nzambe namonaki bemission wana ndenge lobi c'est vrai parce que nako kosate namonaki extrait batindelaki ngai banda batinda ngo tisikoyo na kosola le soyepe boya ko lukanga te et puis nazo kosola po bolukinga na montagne soki ezalaki na ndako nanga soki ezalaki moi ba quelque part ou bien na plateau nanga na yate nanga pe na lobate koto mekeda ko bengo to zwaki opi voilà donc nayokaki na comité ya organisation ya makamba ba matanga na moi nayokaki poso na lobby pena na talaki yango te na kosi moindo lobby nini mbonga ba fanfa ye mutafutaki bakiti ndenge banda mona kufeti batanya so ipanzanaki bango moko bande ko futa nini makamba ba transport ya ekende ba cimetière ayebi yango te na quelques artistes nini quoi ça nde ba masanga tout ça ba artistes na quelques artistes to yebi yango te mbonga ba musiciens tout ça pardonna zwata muke kaka non, je vais rapidement pour la prière. Nazo zongela, nazo se justifier, mais nazo ko expliquer parce que bande kopé au bazar qui na comité bazala pe na kimia, bien que la tête était Carlos Massamba. Na ko zwane tilikambo ya Bakiti baluaka 40 kits wane bande ko permettre bango ya refande la ka moni soko kufeli ba mesure déjà bakiti après timu koloba okunda batu bazui bakolo nango ba okuma bozui boye
nani a responsable fulani parce qu'on a makambo bakiti ngai nazalaki na nga responsable nango te ngai nazalaki responsable nango te première réunion to sala na réunion wana je dis bien première réunion il y a artistes et comédiens depuis 2021 na fin moi Carlos Massamba natika art yangula na zongela makambo ya nzambe à 100%. Pourquoi? Eza pona babiloko aboy. Ya pona babiloko aboy. Tango babenginga, pas bidi tout soli bidi, je t'aime qui c'est avec grand bord, tout ça non, pas Carlos. Moyindo akufeli mwana. Mais ba pasi azanango, yo moyebi pena ba soutien zate, il faut biso mikolo. Tolukato simbo organisation mwana moyindo akundama bien. Pourquoi babengi Carlos? Babengi Carlos te pour Carlos aza spécial. Mais bayebi ke Carlos panda bane a organiser kamakambu banda ko organiser nano eshuwa te. Grâce wana nde balengaki to sangana to samusa. Na ye jour na komaki na ye pa moyindo ayambinga bandiko lela wana na lense mukena ebisi moyindo fanda kimia na bio moni ndenge na ye kanga mukola lelo mwana no akunda makitoko makasi ngai na ebisa moyindo elle est vivante soka otala yoka na ebisi mwana no akunda makitoko makasi et pour organisation et le kakitoko kaka na première réunion il y paraîtrait Miss Girl, Georges Chimba. Ah, ça l'a bon secrétaire dans l'association Nabino. Voilà. Ceux qui retournent la question, on a préféré na parenthèse. On a parenthèse. Donc Miss Girl, qui était pendant na Luanda, même les artistes et tout qui était. Miss Girl ayaki tout ah non Miss Girl nazu Miss Girl ezaki na première réunion na ngai association na salaki Angola Miss Girl pe a lobby tout na lobeli na sepelaka ne na côté où ezali positif na sepelaka ne makasi azaka na moi bagage maloba voilà malobo alobaki na sepela nango ngande na zo Miss Girl na bendi pembeni na bandi ko solola na ye ti tant na sala association et lukina sala comité na zu Miss Girl na tie lokola secrétaire ya association et puis c'est langa koto polémique na otanga ba kombote na ba artiste na ngani ba artiste pardon to sana Angola oboyebi bazana ba kombo tout le monde talaka ba place wana donc na yebisa bango en tout cas bo limbisanga bana na kati Angola bazolela mikolo ba comportement et puis ba ranking yango cette fois-ci na on travaille kaka na ba jeune et senga ki penza ba collègue na nga ba tsanga ma distance kapo ba moni po bilanga je mutu moto yebi ete ozo po pesi secrétariat général nazalaki na ye baninga ba mibimisa ki na tie bango voilà confiance wana alors Miss Girl na mona moyi ntongo ko fi première réunion je t'aime a yebisi non to na réunion wana vanga na ya to na réunion mais na réunion ngo to za élaborer même to moni o rosa le devant ezali président Carlos Massamba sur place Miss Girl otalango je t'aime otalango Miss Girl a yebisi je t'aime bobengisi ye lisusu pona nini poni bobengisi donc et celle ko la abudenga siko Miss Girl abudenga pourquoi Miss Girl na idée que ba Carlos azalaka beaucoup plus afande pour bayoka na raté pour nali il faut penana yebisa bino nazo au monde na loba mabele na niati soki boke na ntreti na suka soki ata diba santu ya nzambe baate ata mibale ba na kati ya montagne ba niata mabele nga na niati OK Miss Girl skoyo na likanisi na yeke pa Carlos azalaka mutu afande or nazo bisa ba artiste et comédien bo continue musala na kati Angola pa Carlos azalaka mutu ya mutu te afande bazali bana oyo ba wuti pa nanga ba wuti na groupe nanga groupe Karmas do baza bana nanga
afin daza mwana oyo banda bazala na groupe nanga tango babimi étoile abimi bake kosala groupe les étoiles natikala kozwa manquement te monde za msusu bokabwani nga penza ba artiste nanu ba nazona no chance wana te na mona ba artiste ba manke ngai ya boye voilà te nga na benga ngo chance po bango ba mona ngo bien ya ona tsango chance problème c'est quoi ezani donc Miss Girl a sali ndengwana le ezalo kola akoti singa na haki oh nga nazaka na ba parti te papa nga na musali ya nzambe naza musali ya nzambe te oyo bato bamoni babengi musali ya nzambe naza penza musali na nzambe oyo abengama consacré oyo zo mona ndeto solola awawa peut-être bato bamona kaka paka losa te ya ngana bandi koteya kotelema na miso ya bato depuis 1993 okay nga déjà na teyaka depuis 1993 97 na raté consacration na zaki na voyage na ekozwa consacration pardon na 2002 na 2002 oyo lelo yo toza na 22e année ya ministère na ngai oyo nazala nango consacré donc même si musuba okanisa lokwa paka losa saka théâtre nini ekoza voilà donc musali ya nzambe et puis yangolu yangolu penga ya nzambe na betela yango tolo po tata azana ngasa so sengi pe pa nzambe na mepelisa ma nzambe penga azana nga wana penga na sepelaka na siko pona zanga mokuse Miss Girl ta musali siko yo alebisi je t'aime ndengwana ngana yebite basolo ki en huis clos na zui na bandi réunion na présider réunion du début à la fin Miss Girl azala ki banda Miss Girl azoya pa moindo toza 0 mètre ya place à réunion si to silisa ba réunion Miss Girl a participé à la réunion a participé tout le monde azala quitté tout le monde bandé comme mirer contre yé OK contre yé parce que Miss Girl aza trop moindo aza pena trop moindo bon nga biloko wana kipate lokola déjà na kasaki makambo na nga nyoso pendant 15 jours pour na to organiser loko ele kamalamu et salemaki bon loko nako loba mwa moke na première réunion wana bon nde toza na ba réunion na biso émission wana ezali na kati ya ba réunion ya mabongisi faut to sala ba contribution ba président 10 000 c'est bon bato nyonso 2 000 oh musu oza 5 000 opesi ka wana nga na pesi 10 000 j'étais ma pesi 10 000 Gambo a pesi 10 000 to contribuer qui biso misato première dépense il y a le même jour il fallait ba bimisa 5 000 kwanza ba ke futa document mo ya na morgue OK ba bengi nganga bino bo banda déjà ba dépense pour makambo se bandi na kati ya ba makambo wana ndenge zalaka tosolola kasi ko ba mbongo wana tokozwa tokosala ngondereni ato ezalaka système ya nde balongolaka transport il faut to louer ba transport na biso donc ebimi peut-être transport ko uta wana to louer transport à part transport ndenge zalaka so ba uti ko kunda fo luka place ba mela dès les premières réunions ekangamaki to sukisi wana tango makambo esili to sotango bien tango ba makambo nyonso esili ba dépense ango ebandi na simbisko oyo ya question na fanfare nga moko pa moyini nazana mutu na ndako ya moyini ufandi na famille ya moyini na Edi soki rolande mission Edi aza responsable la fanfare oyo ebetaki medeni na Edi ano windo nde kwa nolinka nano Edi alobite Edi aza mwana quartier tout bana ba Congo tout c'est bon ça va na yoki Edi akena ye ngai na kei 2 jours après si je ne me trompe pas 3 jours après ngai Carlos na ye na pesi mbongo ya fanfare na ordre mbongo bimana kesi na ye ko pesa mbongo ya fanfare na maboko ya mutute na maboko ya moindo pesi mbongo ya fanfare nde boyokana na Edi moindo akamati mbongo lokola zalaki na moba se ya émotion akamati mbongo apesi ndeko na ye ya mwasi nga naza présent apesi ndeko na ye ya mwasi na bokotala ba émission mbongo ya fanfare epesama te biso moto pesango
nazoloba kaka. Ok, bato oyo bazoloba wana bazwaka déjà ba réponse. Lobeli makambo ya bakiti mutalu esaka bakiti eza maison papa kula oyo esalaki service wana mobimba na biloko nyonso wana vraiment gelo kula nzamba pambolo bosa musana bino kitoko na batito mujiba leki ya gelo kula mwana ntuka na bango na agence papa kula ye mutazaka responsable ya bakiti parce que place bakenda ko zo bakiti papa nga nazala na ngati boyo kana no bino ngai nazala na ngate place bakiti kendaki ko zo lokola naza président organisateur il faut oya matanga il faut nazwa rapport nde baelinga siko rapport kolo bakiti azosenga mbongo ya wana zaki basela na lokola 10 jours non basela ki 5 jours voilà on dirait basela ki na 5 jours na 5 jours wana c'est 40 kits il fallait bapesa lokola 20 000 kwanza fallait bapesa 20 000 kwanza esa ndengo wana sava landa ngai leki ya moindo o baobenga noko azali na organisation na ngamba famille j'étais mekaninda leader apembe na pisio mbote internet azali caissier voilà internet na artiste moko ya j'étais mekaninda tozalaki 5 personnes toketi epai ya papa kula pas ya papa kula internet abimisi mbongo bapesi peti wana ntuka ya papa kula oyo akepaka bakiti azotanga mbongo nga naza omwa babilo mosusu so ezalaki nazalaki te nakoba te bato bazalaki na raison papa nga na serviteur de Dieu faut na témoigner vérité nazalaki azwi mbongo batangi wana eza première tranche 20 000 ekei et tobandi ko continuer sous kolala jour wana olobelaka bakiti jour oyo tokolala po bakunda lobby ezaki dimanche na organisation lokola na sepelaka penga soki nazo organiser local fo nazali wana déjà depuis 11h j'étais ayaki wana moi mobimba tibutu tozalaki ensemble kana moi wana etianga bakiti alandi siko mbongo ti wana oh non, bofutaki déjà partir du bosso siko deuxième partie pour lobby ba okunda fo mbongo nango epesama 20 000 internet bakiti 20 000 petango atangi ta ngana jetem wana na lobby agence a papa kula lingo kolobake no so mutana na dutia kende kotuna atangi mbongo 20 000 kwanza ndenga tangi 20 000 kwanza seke na bakiti esili na répondre déjà makamba bakiti na bato to yebi bakiti te bango moko baluwe bakiti mbonga bakiti bimelaki na mbonga ba artiste na longwe wana na yeko simba likambo oyoyo ba lobeli makambo soki ya ba musicien papa musique mutapesi musique ya ofele instrument ya solo vraiment zamba pambola instrument wana ezaki nga na fandi na monde ya musique bani na bani instrument ya solo apesi lokola contribution na epa ya moindo siko tango instrument za wana banani babetana batuti ba musicien ngai sikoyo na ya proposer il faut to luka dijo pour activité na biso mingi dijo mutabetaka babetaka gospel rabino lokola dijo za artiste il faut to luka dijo na mwana kufaki bazali lokola mapasa donc azaki démoralisé à cause de l'autre raison pour laquelle dijo betaki te Nesco j'étais m'habité côté musique pour zaki makambo tala ki toza na comité mais mutu na mutu batu bazaki actif ezaka ngai j'étais internet na fande bidi azaki activité ya banda mona ka na poko aye et pas moyenne azaki activité grand bon pas azaki activité pour abande ko aya sala la charge tant to sali et ça le ba mindengwana musique j'étais malade oh non a proposé sikoyo ba musicien parce que sengaki gospel ba beta na bango
profane pe ebeta manango ngana côté nga makambo wana nde ba esko kozwa gospel ba musicien chantre po ata na biso na l'église makambo na ba pasteur ba ebiango ba musicien ba yembaka bazala ba exigeante bato bazala ba exigeant eza ba instrumentaliste o ba betaka na sima bango nde mutu ba exigeant makambo bango maintenant groupe wana bandimi ke biso tokobeta na biso ya sambongo aya na musique profane tokobeta aya na musique religieuse tokobeta bato sima na mbongo lokola ce que sengi na mbongo bayokanaki 50 000 faut pia bon 40 000 c'est bon et yokani bakoya na simbi organisation ya butu yango tokomi na butu Zoka eza na beau-frère ya Moyindo kombo ne kiminga za masuke bila bazali na rave 4 na pesi référence parce que bakoko ketu na ye yende asere contact na église ne baza azape na groupe ya ebeta na église ba beta ka makashi bangonde ba na charge ya organisation wana butu ba robeta tongosa c'est bon mais bo aider biso tozana betap lokwa bango ba beta ezaka te orchestre wana mteko beta oh nyonso akobeta akoleka koyemba bango babeti bandimi na butu na bandi kosala organisation des alaka programme na sali programme butu papa dijo ndeli falaki akamba butu même j'étais maeba kinengwana na yera tuni dijo ebisinga te pa inga na kokata bazaki na Miss Girl tala papa ya mutema munene mutema zalaka nango na ngola ba artiste bele ba otika lozana nango te tala makambo na biso eleka mpona Miss Girl mais tant que mosala nzambe na jona na nterango Miss Girl est-ce que oza libre yo mutoko okokamba na wana butu ayebisinga za libre c'est bon ba programme esalema ndenge za nani koyemba bo lukata mutu boye tout ça Nesi quoi yako sala ke ba artiste oyo ba bima ba santo ba bomba manasima Miss Girl ba artiste mais Miss Girl na ba réunion na biso azalaka te ezaneti a négliger ki biso siko ko pesa onera butu poil côté susu la communauté loba kutu ben koni oyo ba zala ba programme ba continue pour na telinga bien bato ba ya changa nerere lokola nga tanyo sona na bango na banda luka na sangisa bango soki na suka ndenge na tika na koti na bozoboyo na kopanza bango c'est bolokola Miss Girl polémique eza na ngambo polémique eza na Miss Girl na ngambo yo mutawazwa programme te ale papa yaka na église ndenge bozaboye nani yango pena za na programme kasa sero yo sero mama yaka oyebike oyiza matanga na bandi koche kende nango pena papier yango moi so na kamba programme kitoko titongo et pas Miss Girl au monde mabe quelques artistes ba monde mabe mais nzambe atali ke muto ya boko panza bato po esali bakoki ko welela na bino nyeso bo wela muta ozwango azate inkonya ko zwango ndenge lekelaki déjà na répondre sur bato ebele mongo ya ba musicien nazolobela ezalaki ba musicien église te ezalaki ba musicien profane papa na ye 11 nazana 2 semaines na ye 11 heures au liete butu mobimba nazalaki komela no bakisi na kati yango butu mobimba na lalite ti toke cimetière naza robote non ki pena nzoto ndenge kabwani tango siko tozongi touti cimetière à part de faire que cimetière na mi lobelaka likamba transport ba artiste comédien pour ça ezalaki ni ndenge na lobi na réunion bandeli to robela makamba transport na komela parce qu'on a parti à transport le quoi na réunion liboso ezalaki ki to kozwana transport na komela et ça le mindeni ba artiste bazali na posa tozwa ba mini autocar ba mini autocar wana déjà bazo senga biso 70 à 80 000 pour na ok cimetière na Benfica ce qu'on na ebele nyoso wana c'est qu'il faut tozwa 2 ou 3
na beti calcul ngabi mais so esalem boy par rapport à ba dépense to sala moindo ozone le côté or il faut to tika mwanda mbongo ils ont représenté pe moyindo. OK mais est-ce que sala sagesse ni ngabi te to ke na système bayasi tango combien bayasi c'est bon yas moko te yas moko afande asolo na yas moko bafute 26000 kwanza yas moko c'est-à-dire bafande bakendelaki yas moko banani ba Beni Loketo c'est-à-dire ba artiste kaka bafutaki 20000 yas moko yansko biso tozaki na internet yas moko tozaki na internet yango bafutaki 17000 parce okosala calcul ya mbongo nyonso wana ekokani atana iya mini autocar moko te donc tosaleli 3 yas mais tokokisa ata monte ya mini autocar moko te parce ntango toke cimetière tozongi déjà naye kokuta bagroupe papa bagroupe osati mpena groupe donc chaud bao bakendaki te topese bambongo na biso il faut bazwaka babiso na milai kozobisa milai eza problème te siko mwa mbongo ngo so ebosilisi moyindo bokopesa ye nini il faut boluka bozala no so plus de 100 po baartiste yo bazalaki wana bao basala na bao basalaka te bazalaki ata plus de 100 mais na baoyo bapesaki mbongo bazalaki nombo wana te so baartiste misusu bakina cimetière te nde ouda cimetière agitation ale na mesha wana mbala moko toke vanda wapi tomela na makambo wana papa oyo na contact ya makambo wana elingaka te c'est bon elukisi ko problème ka wana toke na bar nini toke na bisi bango bo edengai na ndenga mabete ngape na via baba banini ngape na simba te lokola ba président j'étais mbaza wana bango mtu basa makambo wana ba musicien o ba betaki na moi internet président j'étais na question na biso moko pardon comme que artiste j'étais ali misanga kombe roya bango misatu bakei bafuti mbongo ya ba musicien wana moi wana o ilukeli ba polémique bafuti bango 40000 bafuti bango baye bisinga non topesi 40000 c'est bon na masanga bakaboni sikoyo batu mususu bake junior misu bake pakadima misusu bake na Barcelone basiliki siko non balie mbongo parce qu'il faut tomber là tout ça qu'est-ce que babiloko wana nanga ngote parce que pasteur Carlos batu na ma place au tangi wana le 3 sites est-ce qu'il y a énorme là c'est na ba mbongo na bango privé ou soit binora na organisation bakabole bango 10000 20000 15000 tant ba moni ba retard ba bandis ko conséquence ba ça ilangwa na balabala basa ba tapage na balabala parce qui était le responsable numéro 1 c'était Carlos na parce que ngana tangi théologie naza diplômé na théologie intensive na ndenge to tangi na leadership un leader azalaka na tort et pas se justifier raté OK donc nandima ki charge wana et est-ce que sala bateau bazaraki na junior o bazaki bake kadima o kuna bake Barcelone ce qui entre Barcelone bien na habité mais na balanga voilà nde bakenda ki wana il faut ba utiliser ce que bambongo na bango po batombo ki bakei na simanango président j'étais na internet ba ye babandi ko commander masanga na junior ba commander balandi na kadima esika ba fan de bazaraki ba commander masanga ba mela maintenant problème c'est ezalaki ndenge nini Paul Fona zala clair je vous rappelle que je suis un homme de Dieu il faut que je dise la vérité problème c'est quoi artiste ba komaki na pointer o masanga komisaka bango et sali ba pété mitou dans un groupe tozalaki somo alors pour na que musika te na prier donc na nyonso wana bandeko nyonso oyoyo bosaki be mission botie komba Carlos nakati dans vos miniatures
Botepe Carlos Nakati, moi Carlos, tant que homme de Dieu, Ngai, na limbi sibino, Nzambe na nga na likolo pa limbi sabino. Parce que ce nabina lobama be, likambu moko koko zwa mususu, et ya ozana zaloter. Mais nazo lubango na mutema na nga kofungwama, na lobi bien na niati mabelo ba santo Nzambe. Ba yaka na ba problème na bango awa po ba exposango pa Nzambe. Nzambe pe ayano la kaba mingi na mabele oyo. Mutema na ngeza kofungwama. Moindo ande konanga, bande kwa moindo ba bande konanga, ba artiste comédien ba bande konanga. Nzambe alimbisa oyo nyonso. Azwaki komba Carlos akende na ngona ndenga mabe. Mais loko kana ko senga na bino ba botikala na théâtre na Angola. Bozaka na bomoko oto banda koteya ko rappeler. Ceux qui bomoko ko zalate na bolingo. Ba problème boye bobanda okuta makanango mingi. Voilà. On a compris qu'on expliquait là mais c'est ça avant tout club les locaux parce que bien ou bien l'organisation vous allez comme numéro 1 est-ce que na mukusi ba ndiko de biso ba yeba atana moi muke o etikala sur 2000 kwanza 1000 kwanza kiyentu est-ce que bon etikala muke et comment na maboko ma molindo ou soit nyoso kineka la dépense mbongo etikalaka na rapport na nga na salaki etikalaka 141,000 kwanza 141,000 kwanza ngana zaka boye moke moni nde boye kokuta ngai boye nazo méditer na ngai parole Nzambe okuti nga na méditer okei nga moko na moni pa Carlos ti azobima na hotel ko kanisa te oyo kanga na benga moke allo moke est-ce que yo okoyoka kosu na nga te nga na ndengwana nga na landengwana po soki na lobby na tema bolongo na se na zuata mwa guti ya maya miso na kitisi moke so batindi oza mobimba senge Nzambe ubi Yesu akufa sur la croix donc na evita kabaka mwana lingango te ya ona linga ko mema mabongo na yokia Nzamba limbisa na Nzamba limbisa ya komoni Carlos Mutemezala parce que ndengo yoka yimbongo na itikala bongo question na biso ya ngwana est-ce que comment kini maboko mamo yindo mamo yino nenga zana azombongo wana o itikala to ndengeni Moindo abenga nga na telefone tango ba agité pour Moindo batu mingi na oki musuba kondana Moindo boko kondane penda Moindo penza te eza na bato ba agita ki Moindo comment Nzamba limbisa bino ya munene omoni ta ba agité Moindo abenga nga penda na telefone abengi ngai non pas Carlos ava benga nga abenga ina no internet non mbongo na ngai boko yako tikela nga mbongo na ngai nga bona seba dépense Moindo abenga ki ngai non pas Carlos ngai mutu na se Moindo kimia outi ko kufela mono sali 3 jours zana kimia makasi tika biso comité tout ça makambo tout ça rapport final mbongo e otikala mutu otsango na poche nete mutu oliango te nyonso yepa na yo Moindo ba dépenser salema ke belé siko tangu ba dépenser ngo salema belé est-ce que salema belé na fête songolo et salema ke belé na réussite ya matanga pour vous informer encore ba félicitations auto zone organisation matanga oyo neti nga banda na bandi 6 ans nyonso ya ko organiser makambo na Angola là on a zo ba félicitations na tête a commencer par l'agence de Papa Kula Gelo Kula za témoin Abi papa na kati ya organisation ya ba matanga bosala o eleko ezaki donc vraiment boza bien Nzambe côté wana oyebite so mbongo ekoma parce que ozo répondre na ngati mbong nabi voilà 141 etikali Carlos Masamba na kati ya groupe agitation sur agitation 141,000 wana eza ya Moindo ndenge to sola no boy sur 141,000 soki Moindo azwaki yango soki aboyaki yango eza moke monde to sola no boy donc nazalaka na contact ya mutu te nga soki kana monde déjà place busoto moko linge bima na mibatelaka papa personnalité ya mutu basomba yango te monde nazala nga wa bandeko bazoya to sa prière to ko banda prière lelo ti lobi nazala na problème ya mutu te problème na nga na nka na diable nazala nga problème na mutu te mais yaka na ngamba théâtre
Botu na Betoile baza na Kinshasa ba oyebisa bino c'est pas Carlos que non moto wana motema za nango po a gwenta batu wana ti baneni oso ezali panango ba otika bango na position wana oyeba su suite nango te soki kasi tango bo confienga bo moni eloko ngo esimbi epesi mutema mabe po ba akomisa allez bolimbo bo suye moto na komi bimisa donc boza bato yo boza dignité ya confiance ya Carlos c'est pas na bino na opesa bino confiance te parce que kopesa confiance te wana yango na se retira pour na mibate donc na zongeli 141,000 wana soki koma pa moindo 141 sope moindo azwa kango e soki bakata kango soki ndena so nazalaka na yebite je t'aime tozalane bien botu na eso to solo te bidi to solo te nazotangoka bato ya comité donc naboyaki koza contact na mutu nabokoza l'influencer na likambo moko naboyi pe ngana influencer mutu donc nakofanda boye mupepango eleki natala siko na conclusion besoin que nini voilà je crois hein pour finir point oyo nous allons faire un effort hein en tout cas boss de Nzinga pour permettre biso malgré sujet autre le bayi penez à moi nini to lukaka to sala te mission moko ne fils que soit na président GTM Kaninda ou na internet otoyi bakaka mbongo soki ekoma na mboka mambo indo to ti lelo na ne komati parce que le pasteur Carlos étant que organisateur numéro 1 à lobby ye a se retirer qui n'est tant déjà moné makele bandi mais makele était tant bazo suyer pour makele la artiste to bandi na biso to message na mais tant d'abord on va image voilà Carlos Sali boy Carlos Sali basali boy ye amonaka se retirer alors etikala 141,000 kwanza ndenge président lobby to luka sikoyo le président GTM Kaninda ou soit internet tout ça la émission mo bien souka pour to clore makambo yo ngana baki silo internet pour notre comité internet GTM bidi gambo pour boyeba basalaki ndeni po mbongo koma pa moyindo donc ngai na gambo na yamba na tika lo sola nite bidi to solo lite GTM to solo internet to solo lite OK donc peut-être monde tout ça émission boy et senga so pepele sous makasi allez peut-être est-ce que Nicoleko Yande a nazongi ndenge tozaila kawana problème. Merci beaucoup hein je crois to so la ngopena pour tout le côté bara simbongo ekoma to mbongo ekoma te même ngamba boy en tout cas to senga hein to luka to bongisa toza biso so bana papa monde to lobaka eza bien te to bebana na makambo biso ini ce problème eza et ozala ndé to lobaka hein na bilenga munda to ndeko lo bon l'église catholique mon ami si tu m'aimes dis-moi la vérité sogolingi mutu le bane vérité luka mutu pembeno lo boleke zala sala ki boison ayi be mambo ino za mero to za bana ye mambo belebele matang eleki na sur que mère ça va to kuta na rappel so to solo la ka o eza ko solo da to bongisa côté ba problème ezali to luka un peu to zora suite nango mais pour ça ça va to tika yo pene question moko ya suka o continue makambo o lobela ki ana bandi mambo structure rebi aux ena structure le président les artistes comédiens nous évoluent en Angola nous avons la structure tu as ba matanga belé tu sois yo fait tu solo là mais et ça là ka boye pour ça Carlos on dirait que tout ka balongo là koto yemoka longwa koto boye du coup comité panzana na le tout monde qui va me soit ba membre na comité le comment demo ba problème na président Carlos qu'est-ce qui a fait que président Carlos au longwa na kati association na ou sur l'association panzana pour la mission na yebite so kezala mais qu'est-ce que vous expliquer du rapport tout sur la mission voilà c'est que formation besoin ya mabe pour na bien formation besoin ya mabe na pesa net exemple à groupe Karmas ngai na tongi groupe Karmas na vision na ngamoko na memi musala na ngamoko tant na moni na komi surchargé na artiste komi makamba batu nyonso na moni négligence na groupe Karmas na bato na pesa ki confiance bayaka ba répétition te ngana outa musala lifona yaka usalisi répétition alozongi so musala na bomaka groupe wana tant que na bomi groupe nani oyo ya koyebisanga ke non président Carlos balongola ki yo azate groupe yanga na bomi bokende penza do na mona binote na pesa net exemple na association ezalaki association te association motute Carlos aye na idéologie na ye asali association na ye
tant basali association na ye rendement nango ba image ezala emonana na miso ya bato. Pourquoi zwa place osali eloko bapapa takinga baza na kati bazalaka na kati zwa lokola bato bamama ibanga bamama mikolo bazali na kati tozwi baétoile tozwi badefense miraesa que son âme repose en paix tozwi badore internet baezoka tout le monde oyo nyonso bayebi mpena azala na kombo bazalaki na kati ya association wana ozomona baactivité nyonso bazalaki présent. Alors ntango sikoyo bana kaka bana oyo eza babotamaka soki bazwi ngolu ya kozala na mikolo bakomi koluka bamanke bando falta mo bakolege ale bakolege ya mita ya mokuse babandi koluka babendana natikali na bango papa nde naosalisa activité ya suka nasalisaki ezalaki toseka ezali pa kadima nasalisa bango système oyo epesaki mpena mwa bien boye donc au revoir na nga ya kolimwisa association yango wana donc nazwa décision na ngola na kosala esu arte ata producteur moko ye o na mutu 1 million moins Carlos donc eza belelo même bagage moins Carlos activité celle oyo nga nakolobake na fandi ata mwa des tableaux na monani kaka les étoiles pour na bakoko na ngai wana bakoko na ngai o fona za la clé to moni image non un tableau mon boya 2024 to comprendre que pour bakoko na ngai wana bakoko na ngai do bakoko ba yebi benake no donc awa tokomi tungisa mate na ba pesa ope valeur o seigneur ya papa ya makasi wana pinga ya makasi nzamba pambola balongola yo basassin des arales sous te ko monde ngamona boma association na ngai na bomi association na nga na tiki na théâtre na Angola po fona na souligner Angola po komona ya sala na ngai donc na Angola na tiki théâtre de na tika wana na sala ka théâtre te ka bakoko na ngai lelo o se mutu musa moniki asa ne pe idée créer pas association ça na mabete bo continuer parce que peut-être alors ça bi wana ezaki likanisi na yemoko ya motanga moni mambeleki ebele atiki donc rien n'empêche que lelo pe artiste moko alobaki tout ça la chose tout ça ça va déjà proximité je crois il y a moi là invité ceux qui message européen ça peut-être na bateau nyonso se pela na président Carlos bateau pe bayokela ko ma bateau batindela ko ba vidéo bateau batindela ko ba miniature tout ça message européen ça na ba nyonso avant biso to tika na biso to ki na biso. OK, merci elokan bolingo le ka nyonso bolingo le ka nyonso so totali na domaine ya amour comme tasa mutu mabe eza pasi donc na artiste na kati Angola nzambe asunga bino bobotisa bolingo so bobotisi bolingo boza ini donc lelo yo bukoka pena kozala bomoko te poka bolingo eza te or eza na bato ebela libanda tosolaka na bango so bozali na bomoko nde biloka bien esalemaka nde biloka bien esalema manque d'amour yango wana ezomema makambo nyonso oyo nzambe alola asala bino ngolu bobota pena bolingo na kati na bino. Je vous aime beaucoup, j'espère que je vous ai dit natika a mais boza bandeko auto tika les famille parce que na préféra na zonga na musa na identité na ngai oyoyo na mona na epesa ngaki bien makasi nzamba za bino ensemble na pesi pardon limbisa na pesa tambote papa de Nzinga mbote nzamba pambola yo tika nzamba sala obolamu nyonso ozala ngo posa ezala po na chaîne Gemidor TV nzambe a kokisela yo na bandeko nyonso ba travailler na kati ya Gemidor TV na pesi mbote epai ya papa Honoré Mwanza passeport rouge na kati ya Lyon nzambe a pambola ye sans oublier tia Clarisse Massamba motema pa Mozart aux États-Unis Zambe apambola na bosanité la fille du papa na kati ya France na Lyon Keren Massamba Zamba pambola et puis Zamba pambola ba na nganyonso Zambe apambola mama Espe Montero Zamba pambola Ser Kabibi vraiment bango baza batoyo ya lit otolita na bon makasi na kati ya montagne Zambe apambola bino mingi merci mais bateau pe bana pour ça temps musuba ensemble na pasteur Carlos on peut ça mon programme hein invité ceux qui
ça déjà na bateau pour moi on peut apprécier n'a eu que chaque jeudi à roule quand fait programme ayaka ou soit à part na ngomba programme peut église au ça bon dans la montagne la réseau social déjà montagne soit yebi nous avons jeudi le sambo nous avons jeudi le sambo seulement na salle randel na kabolaka ce qui écoute mes bakani tu bien ba délivrance ba to benga ba cas personnel wande na na osalisa te ya mais la prière tout le monde jeudi le sambo donc on est le jeudi nous avons ba jeudi wana nous avons ba jeudi le cas jeudi le sambo le ce que lingi au sambela na pas Carlos jeudi le sambo la montagne a bien fait au côté. Merci beaucoup hein je crois bino bato on s'est fait la bon pour sambela na président na papa Carlos Masamba na Momba numéro la biso ça wana hein ceux qui bengi biso to retient en contact na pasteur Carlos pour son programme pour au sambela pour vivre au bato ifakawa pour on mona bibi comme ndenge en tout cas pour na biso et merci hein na ta oyo pesa biso auto solo là parce qu'il y avait vraiment à dire na su ndito solo li oyo émission oyo et tia batebele na nzela et opesa pe batebele kimia et osala ke to mettre fin na histoire ya matanga au pour chaque fois que to lobela yango mutuye moko pa kufela imwa nazo yoka toujours combo choc pas soana et zonga toujours je crois les lopena to mettre fin na marambo oyo pour kimia zala en tout cas merci beaucoup hein na bino bato vous avez connecté branché na Gemidor TV ndito loba toujours Gemidor TV to sa musala c'est pas facile pour mkatongo kasi kunyi bo matana ngomba de loko nzamba yoke ngamba wana mati ngomba la chemise même ali les aides en tout cas izaka ngolo nzambe donc merci beaucoup na bino bato vous a connecté vous allez wana toujours na Gemidor bo commenter bo liker bo s'abonner hein parce que Gemidor et c'est un bon merci hein na boss de une la partie la Suisse de muto ça la que tout travailler toujours merci l'ingénieur Patrick Ginama Mulumba en tout cas mes condoléances na yope hein au petit père de bon grande sœur en tout cas na Luanda Awa Rosala wana na matanga Gemidor et Rosala wana bato nyoso baseka na Gemidor bato balinga musala ingénieur Patrick Mulumba Ginama Mulumba sala bato za na matanga tozela ka programme une fois programme pesani tolobela to mona na matanga tolela na bato baolela ndenge bible senga biso en tout cas mbote hein balobi mbote na malu de Vandam mona pota solo hein tu peux sur mbote bele place ozali et bele bazola taraka ba otonga te donc le seul mona poto bazotonga pena na Luanda atonga la baba ironini Malu de Vandam en tout cas, Mbote Belé, hein, tu peux Simbote, bon en France, dans le Alpha Nzamba Motema Lionel Kou, hein, Malu Motema Lionel Kou, en tout cas, il passe à Bambo, aussi Mbote Belé, tout c'est la rap, papa Lobana, le merci en tout cas, restez toujours connectés pour enchaîner dans ces vidéos TV, dans le dit, bye bye. C'est la rap, ces vidéos, tu roses le sample là pour inviter. Tout, la bonne famille Pena, c'est toi, il y a un peu de fait dans la prière. Na yeba ki penda fait na prière quand ne le baralon pour poser des choses en tout cas na bosani lo batanga to sala ngwala intro mengeza la to bana prière merci pour les actions ngai na zaidi na losambo bokotinga na méditation c'est normal merci pour les pamboli oyo bozali nango posa quand de boniati na belo nzamba pesa bilame baso to lo ba ifungama oza cameraman réalisateur makasi lo na ebisa yo nzamba wasalo bolamu toujours 2024 2025 au mon poto 2025 nzamba au mon sopoto image au bombango bi tango sa musala zo parti na o lukakta carte mémoire bombango 2025 année prochaine nzamba wasalo bola parce que nga sulu no zaka ka nga to fona jour mususu nga za ko fona jour mususu et je pas ça sur image ici à toi parce que Carlos nga je ne pas dire que ngai merci et je pas dire ça sur image ce soir quand mêmealité va mona là en tout cas c'est Carlos alors tigala mais Zamba le bien mutu momo. Ya biso to musu c'est dit prochain message que goya. Rien n'empêche. Merci. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gemidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gemidor. La chaîne par excellence.